Bonjour, na bande konyoso ya Bonganya Media comme partout bozolanda biso. Merci pour la fidélité na bino bozala nango toujours na chaîne na bino moko Bonganya Mediacom. Na pesi merci ebele na papa Apo Bonganya wa pazwami na kati ya Canada azolanda biso site zaka moko Bonganya Mediacom vraiment ba merci ebele soki ba image ya kitoko o bozo monango eza la grâce ya Dimitri Bonganya mona papa Apo Bonganya na kati ya Canada vraiment merci papa pour na ba facilité o ozo sala pour na chaîne na biso ekende liboso. Merci na ba fan nyonso o bazala toujours présent pe connecté pour na kolanda chaîne na bino moko Bonganya Mediacom. Na pesi merci na jusqu'à Njoli na kati ya Londres mama Annie Bokete Njoli na kati ya Londres lisusu ya Kadi Bokete na kati ya Londres Njoli vraiment ba mbote belé na famille Njoli nyonso place nyonso bazwami na kati ya monde ba gros bisous na bino bozala toujours connecté branché pour la chaîne na bino moko Bonganya Mediacom. Lelo nazo yambela bino lisusu musicien na bino moko oboye bien na Musa na kombo ya Musa Keba azaka musicien ya King Kester Emenea donc tozo tuna kaka biso tozala na toujours pour na kolandela ba sango ya mouvement na biso soki ezokende ndenge ni na kati ya mboka nazo yambela bino artiste musicien na bino na kombo ya musicien na kombo ya Musa Keba. Musa, bonjour. Ouais, certes, vraiment dans le monde entier, certes na Canada na bi wala na biso na Veromea na Londres wala na biso donc na bi ke tala kali na bi ke mokili mo wala na biso ba to se mo patanyere wala na biso parce que bon média Bonganya Media est partout dans le monde. Bonganya Media na sentir kaka micro déjà na bi la maman na micro vraiment donc ça c'est émission micro kaka c'était comme micro moi pas que non il faut pour ça oyemba. Vraiment. Donc c'est ça. En tout cas, le mouvement santé, mouvement orchestre, ils ont évolué. Ouais, en tout cas vraiment, merci d'abord, mais pendant l'orchestre vraiment, tout ça est très bien, très bien. Après, ce que tout le monde est 5e année, on va pas qui est la Tigabiso, mais à Tigabiso on accord, mais l'esprit tout ça là toujours parce que tu travailles en esprit naï, tout ça là, on a dans la Tigabiso quoi, tu travailles très bien. Tu es 4 ans, tu es 5e année, tu es 4 ans, tu es déjà, parce que 5e année, tu es photo sablo, on a besoin de moko. Tu comprends parce que tu es un bangonda, un dikando, tout ça, on est allé pour un victorien, mais pour les mois, biso biba Moussa Keba Moussa. Vraiment. On a la chaîne Zemonanga, donc tout ça les chiens à boire la caravane passe, on va y aller et puis on a média déjà, tout ça les matchs d'entraînement, mais laisser sa frontière, faut du diable donc c'est ça quoi non toi qui est pas bien dans le match d'entraînement déjà dans la terrain pas d'entraînement ali donc on y quand on s'habite Victor Eleison Dream Team Dream Band et en émo quoi on a ba clip médecin on a ba avocat donc tu veux un fanfaron on compte les chiens à boire la caravane passe pour la saga de quoi nous sommes capables à Pékin qui s'est remené parce que moni batumi bazo diembela kaka mangambo qui s'est tiré d'escava qui wanzenza atika bangonda bozoyemba embaka yango mais faut ça la payer biso donc ça la pinga ça la bien comprendre que kinke se batika ka bato moko boye donc tout ça là donc 5e année aussi là té faut pas tout bimselo na biso quoi ça après déjà donc eloko on a besoin bimisango na makasi ya nani donc boza déjà na mutu moko oyo azo soutenir bino bien ezaka bino moko nde bozo bundaka. Bon, pour le moment, pour les chiens à boire la caravane passe, nous avons un peu si la razate pour tout ça là. Mais ça que non attaque l'artiste, ne singa nzembo na yembi, songa na yembi nzembo mutu afuta ba studio na ye. Ce qui te faut la yembi, mutu na yembi la futa ba studio na ye, c'est engagé l'ensemble pour distribuer mais jusque là producteur wa zona na zate mais na bi ga ozama na mais ba to soutenir so de belé, na PDG Marcel Mutamba yaza na Paris on en tout cas vraiment faut de bétrer mabo ya trop parce que quand la tête aux instruments si donc il bâti les 20 instruments si que zoya nango pour te bétrer là parce que so mutapé sur les instruments ne soit musicien mutapé sur instruments c'est que ça va déjà et le wandi balubara qui non au laxi mutukolona on comprend ne PDG Marcel Mutamba zo la exception kolona pour tout buga biso moko insimer ça en tout cas coup de chapeau naï donc c'est ça mais basé belé va soutenir abiso si ça souka ma puissance à Mikili soutenir abiso trop tout ça mou panama bondeli donc il va arriver comment donc il a tout bengi été à la fin du mois donc il benga donc c'est ça basé belé vraiment donc bienvenue ma soingi donc basé belé
Merci pour Nabino Bao Bozawana toujours connecté, branché. Musicien Nabino Bango Yo, bo soutenir Bango Bakende Liboso, le la PDG Nengo Zotin d'instruments. Donc ceux qui PDG Tindi instruments, yo pe soko Tindi attaque, Tindi ceux qui synthé et ça la bien, et ça la vraiment bien. Moussa Keba tous en pour ça toye ba vrai Victoria eza oya wapi. Eza ya leki ya King Kester to eza ya bino. Bon. Question na moni ata vina pe Alexis Nganga la tuna nga mo trop et puis ba masa ngirité pas que na des États-Unis. Tuna wa question na fo mais question les ou que c'est pas demander pendate parce que moni né na lobango chaque fois Victoria et Ali oyo biso to Ali ba Moussa Keba parce que moni comme on autant Moussa Keba on taper ça na King Kessel. Attaque chanter là moni na maman spécial comme on Moussa Keba Moussa double face. Donc yo alinga bengo Keba Moussa o alinga bengi Moussa Keba. Est-ce que vous allez les victoire parce que moni King Kessel concernant liboso na mokili biso zalati biso donga zalati mais concernant liboso na monde na mokili donc tant bani concert premier concert na nga zalati mais dernier concert nga zala donc biso zala donc c'est victoire de biso donc parce que biso do zala na dernier concert à King Kessel a beta na monde entier donc il dit là que non a beta ba concert belé mais ce concert à souka et ça histoire pour ba souka ba fana na King Kessel ba mona bandira ya King Kessel te ba mona pe souka neti donc on va se donner ba histoire moko boy o ça que non dernier concert de King Kessel mené attend de beta yango a beta combien de chansons pour tika et puis ma malade yone bandira ga wapi donc il biso de yibiango c'est que la Victor les abisso donc on a sans doute sani parce que je fais joli azala télé de beta dernier concert. Donc c'est vrai Victoria parce qu'il y a un petit nangai où ils allaient 8e Victoria Yasuka oyo na otambo na monde entier. Vous comprenez? O bazalaka mais ba vivate que no e bandeli na suka. Vous comprenez ça tout le dernier concert qui est le meilleur episode là donc c'est vrai Victoria c'est nous. En tout cas maître Pasco Tabal aux États-Unis aux réponses à la question na yo ndenge moko na Giscard Jolie na kati Londres pas une réponse à la question na ye ce que maître Pasco lobby pourquoi pas bo se réunir kaka hein bo sangana bo koma bo moko pour Victoria kende sous liboso bon ko sangana ebe to sangana ce que to panzana pété de ça qui non orchestre ça o amoni que a besoin aya Victoria dali patrimoine mo ya monde entier da orchestre ya mokili mobimba o amoni que a besoin aya Victoria ayi na it to sangana ce que to panzana it bete to panto sangana ndeni ça qui non o ya lingi ke amoni que aya Victoria ayi obiso to kumbela ayi na biso to kumbela makambu ayi parce que kinga tika so pouvoir ya diriger orchestre Victoria Leison donc yo amoni que ya ayi na ayi et puis tango yana total na nous comportement na oh mtutu pa zonga te mtutu pa ya te et dans la Victoria kala so ngoya faut total donc mode à vivre na yo so za mtu moto ebelo ki baba au vivre bien te au côté parce que c'est nous qui dirige. Donc pour l'instant on a des années témoins on a des chefs OK azokamba baninga na kati ya Victoria. Bon pas nous ba tuna leader na orchestre leader na orchestre ba tuna bongo trop on a si que c'est bon tuna ngwana et pour le moment qui est le leader bon et donc on a le bango moi trop que moni ba leader na kati ya Victoria et akoki ko zalate pourquoi pour moni ndeto beta bozali Victoria jusqu'à présent de faire un cartouche à Lobara donc il continuera à diriger jusqu'au delà. Mais quand ça doit diriger bisoga parce que tout ça la dire que non visongo comme leader faut ça l'orchestre na yo moko n'est-ce qu'on est ça boy son affaire c'est orchestre na sous la voilà musique c'est moi le leader mettons dans la Victoria qui sert wana yo comme leader kuna ndeni jamais ya tout le monde a que le leader la cause à la tête tout ça ba dimsater dirige na biso meto leader mais que c'est la bongo parce que en place union so bato bazali et sengaka il faut mutu moko azala oyo azopesa moi ma discipline pour que Victoria ezala bien et marcher quand ndenge kester ye moko atikaki parce que beaucoup marché bino nyonso nde moko te ouais nous sommes les to ba dimsater to za moi 4 mois to za wana ba dimsater oyo to déjà ngo on prend des abongo c'est que notre mutu moko za leader te parce que to che bongo et le ko to bomi idéologie il y a Victoria parce que Victoria za bisote za King Kessel mené so oui o nesi mutalingi asi
mi bim sa leader faut ça l'orchestre na le pseudo boy idéologie wana et on peut ça la pays idéologie qui est ça la tout le monde l'appelle boulon qui est so leader la Kofi orchestre Kofi biso to nga to longola yango pe to longoli yango pe déjà pour la 5e année on to kende le ba fanfaron ba zo ndima donc to longoli yango makambo wana ke fait la ka victoire leader mo za la sonné c'est pas Maître parce que tabal on est États-Unis lobby azana posa ayoka musaki ayoka okala ayoka mwa ba nuance ça les bien nalingi nayeba soki mwasi asali bozoba ye bakobenganaka to bakolimbisaka ye mpo nayebi kolinga ezali midele mingi oyo basusu mpo na mosolo basusu mpo na damu na eva moto akosaka kolinga na elongi mpe na confiance kitoko na ye elakisi ezaleli na ye te nazili kula ya moto na motema na ngai yoyo mpo na boyaki kozosa miboka baboti banzambe wasi sheri nanga yoyo sheri nanga oye en tout cas maître parce que yoki donc musake ba silate azakaka toko vidé parce que moni King Kesser ndazaona pour azoyo en tant que chanteur pour pas King Kesser de guitare te avec na chanteur so pas zo ta que chanteur ndi to fani na yoboy King aza awa ngana za awa to yemba donc parce que ando zani so bozo yemba na ye azoyo kabino ata yemba ayo kamno tamta suka mikula suka baby saki ayeba ki mutana baby si awolanda kota ki bolit na kata podium donc ça ma sekita zo ta que chanteur parce que toko sila ndeni biso za to sila te to za na mambibeli na kata kora do foto bimisa na ko to bimisiti ya to sala banzembo asika ngana embeli na sel donc na embeli tout semu pa atanyere nzembo na embeli donc wana ya li donc frère d'amour donc est-ce qu'on peut flasher bâtiment bon il y a problème terre donc butu ya indi bandeke balali tango ebokota na butu ya makambo makanisele ngai nzoto nga moto na mesa na kobenga yo tuse mupa kombo na ngai ezalaka kusamba te koma mupa Laetitia tuse mupa na nga na bondela yo lolenge ninye ata nyere na bondela na ba biscuit tu ninye bebe na nga na bondela na ba bonbon kolela ya mokolo eza kotela miso bolingo ekomisinga vraiment nesikoyo nakanaka te deception ya bolingo etindaka moto amela poison eleki kutu sango ya liwa ya papa to ya mama rara mingi batika mokili oyo sepo na bolingo na boye ekoma sonanga Toussaint na boye ekoma sonanga. En tout cas Dimitri pour moi ya makambo on les chiens à boire la caravane passe on dit mon gars dédié pas Toussaint Moupa Taniere donc c'est ça et on a ça na donc moi c'est azole la ka Toussaint Moupa ouais on a zali moi si et dans des histoires vraies quoi des histoires moboé moi si za ko lela mobali mais mobali ce qu'on a souvent on va reconnaître que à moi fautif à zongi attend donc c'est ça quoi donc pas les fonds on est à lui donc de tout celles que koto moi si ce qu'on a lela koto son mobile à reconnaître ba mabe na parce que mingi ba za bongote mingi ba la bongote reconnaître que boina boy ba idée on zo ouais bon ba idée on moni to vanda na mutu lokola les villes radio oya koma banzembo nzinzi apesa kese banzembo nzinzi apesa ba eco force ba eco force kosala bongo teo aolingi yokende yokotikanga na nani na kolela vraiment na kokanisa bampasi na monela yo ya pamba mama wapili futie nyoso na pesi na nzambe ako récompenser nga donc apesa nzembo oyo apesa ba azali reine des fleurs katia bana basi atelemi lokola Kilimanjaro ngombo eleki bangomba nyonso na molai bato nyonso oyo bayaki otala makamwe amekaki ndi kobima kaka un jour
mibali nyonso bayaki kotala ye moko moko kati ya bango akani abala ye eske bote ya magi to pe oya nkisi botango ya magi te botakisi te bote ya kobotama ya famille bote bandina nkoko he na mama lelo na mwana Flora. Donc voilà, la salut ma Florence on moi c'est qui c'est le PC certes est-ce qu'à Lille qui ma Florence bande est certain. OK, est-ce qu'on a donc on a autant combat ma Florence na se souvenir peu donc na moi ndambu obozwaka boganyaka est-ce que bokanisa pe ma Florence to famille à qui question. Ouais, wana benda en tout cas gozangati parce que moni même si tu bêtes à concert on a tout même banzimbo qui c'est les mener et on PDG Marcel Mutamba les gradi kuba lobaka donc bah tu bêtes moi tu bêtes sur moi dit ça émission boy tu bêtes des concerts tu ba ngonda ba dikando ani banzimbo kings concert on bêtes ba droit d'hôtel qui ndaka pa bana on pas besoin de ba auto zo to qui n'a pas bana ba ça na bango ba fimiko donc c'est ça. Bazora na bango bazora sko na ndenge te no osila na pante au PC kota na ba système de kande mokili koma non en tout cas ba souvenir nini ya bien aux anango et pas ya ex président na yo King Kester Emenia défait président na yo ouais en tout cas ba souvenir ya bien ezalika ki non ndenge par donc na yeba ko yemba ko placer voix na ba chorale donc to ko yemba 10 personnes na bi kinga na placer voix na ngabo donc en tout souvenir bien parce que il est autant ko pesa nga mais ko yemba ka ndila kisanga ki et pesa ça nga bien parce que moni bandi basala ba test na ba orchestre nga sala test ici sala test ici ezaka visa dio na tout lo ba parolier je me souviens ça l'ensemble ya basé 5 chantiers renyaka wana ba 5 chantiers asali nzembo mobo na côté na saba changu wana asali nzembo comme ayebaka nga ebisinga ke non c'est la king nzembo mobo 5 chantiers so ya to yimba ngona me king cassette tant na yimbi yango me king cassette king lambo yoki nga bi na yimbi nzembo ote petit na nga oyaka na petit yango ya lokota bongo do nzembo zaki Kongo ya yo Congo yanga, Congo ya biso nyonso ba congolais. Au cœur de l'Afrique, Congo mboka monene, pe kitoko. Mboka etonda, ba diamant pe ba wolo, scandale géologique. Boni lelo yo, Congo ezonga sima, wana toboyi. Talatina ya 5 chantiers, topesa maboko. Après ngana gouvernement ya RDC esengi na yo mwana ya Congo changement de mentalité mboko yo ebonga mama d'autant kinga kinga bi metsko na mbi a oti on ya ka donc c'est ça tu vas souvenir la bezaka ndinga Alexandre Mamboyemba normalement ça complexe Mamboana donc ici na n'importe quel chanteur to yemba donc c'est ça un mot pour na ba musicien oyo ba boaki ba album na bango les en terrain neti ba Fali ba Héritier ba Fabregas ba Robino j'espère que aux musiciens aura pas temps ya koyoka ba misusu est-ce que moi lilobe ezali pour na baninga na o bon to féliciter bango kaka ba ça boulot na bango mende parce que moi biso ba ligné au tozolanda ti lelo banzema ki ke célébrer parce que ne ba sanité vous comprendre il a été au chabo sondeni non au lala boy la li au sali sondeni non mais ba mana mo bien meskondi ba surtout ba blog wana ndi en tout cas bon habité ba to sepela baza ba to ba sepela non baza na bango mais ngapinda tellement kinga la saison mo poto nti moto imbi mikolo ni ba monganga ba temba fanfaron ba ezala to ke la lignée wana mo ni moto imba to semu pa ezala normal normal donc c'est ça so ba okota mambwana ezana na conseiller mais so ba okota mambwana ça la bien quoi na conseiller na bango te mais donc ba to aller là quoi to aller là ba palais mona botala ndi mongo ndi nyongo boyi on ndi nyongo boyi ndeni donc
en tout cas na conseiller na bino te mais vous me rabo bon ça côté na ba plan na quoi beaucoup d'abord ligne avec qui est-ce que ça faute na bango to faute ya gouvernement parce que censure ezalaka bon ils en ont avant yo c'est la censurer yo mi censurer parce que mundi alio na zaki no yo c'est la censure mais censure on doit être là yo za na walifan za na bandeko za na babandeko tant super mon appelle no tala ndeke no on ndeko na so misiana ta mambo yimba donc il sait ça la mambo to boité pour ce ça va faire moko boy mais ça te que non et ça la ka tout l'exemple mi so batouté c'est ça quoi donc il faut moi avoir ba censurer moi mi censurer non déjà et puis que comme on yimba est-ce que ça bien ou bien parce que toi bandeko bana ça ba obstacle ni nokuta nango na carrière na yo bon salata mususu ke ete natika na ngata mondango ya musique mais résister kaka bon et ça ba kané parce que musique ya nonga mimi wa kanaye OK c'est mso kenda pe mo kina oyimba no be bien mais o wa ba tu bazala wana donc kasi yo do yuza poso topso na posa o sai lo mo bo kasi yo do ba ICP mais bon o tare attaque musicien mo na ke no faut continuer kaka donc c'est ça et donc bakal ndé dans la moto na ba musicien mais et l'on est à CP là et pas ya king tant à monanga a peut-être ba privilège belé belé mon aimo wa bing so na batongo o travailler na ye na ba susu jumo maman ba to ba mi ba ba ngoti ye na poto ngana ngata king asa programmation nzembo na ya nzembo na mbela pa ba na 10 mia ba ba ambi ba nzembo ya 10 mia pa mi nzembo ba nzambe boy siko ye na poto ba sa programmation na sec bidens ve sec bidens a li so la émission ya a témoin na ba sa programmation na Paris na Kinshasa ngaso na zo yemba à partir de téléphone ba sa programmation ba tu ba sala ngote donc menga bina bisa privilège wana na butu ba 22h ba sa wana ba 22h to sa programmation bo yesko yembela nganze mango donc c'est mon émission na bossa nango yawe zalo kumu ko utepai donc ba sans wana nze mo nzambe bo na bossa na mwanda na bossa na wadimie mais na tala programmation nango ngala kinye na poto programmation na téléphone c'est bien ça yebi témoin donc c'est ça venant c'est bien ça c'est certes donc vraiment OK est-ce que vous connaissez la biso moi langi là moi loko na ba fine langi les arias ngai donc na parlementaire na batolongo batala maku biscuit mbala na si gatenda donc il batala maku toujours Karine parce que ça si Petrus Mokoto et Kitokolo donc c'est ça quoi donc en tout cas merci merci à toi papa pour bonganya na kati ya Canada j'espère que tu komi presque na suka ya émission na biso merci à toi aussi ba image au soki bozo zango c'est grâce à Dimitri Bonganya fils à papa Bonganya, vraiment fils à papa pour Bonganya donc ba merci ebele merci na yo pe mettre Pasco Tabalo na kati États-Unis jusqu'en Jolie na kati à Londres pourquoi pas aussi na Canada na kana moni mama Brigitte de Ketele Christian Malonga na moni susu yagi vraiment bambote ebele ya Nita Boket Njoli ya Kadi Boket Njoli toute famille jolie vraiment na pesi no bambote pe ba merci ebele bozana toujours branché connecté na chaîne na bino na pesi Dr Claude Pilipili o azala toujours wana soki humble servante na bino Karine Zawadi ya Beli moi qui simbala moko pour la santé zala toujours normal na pesi pe ya Willy ya za ya Willy mouchenité mais ya Willy donc na boy ko déterminer pour ba oyibelanga ye ingénieur Yannick ya bambote ebele pourquoi pas aussi na ma copine de tout le temps Ornella Nzele moi si akingo mwambe vraiment bambote Moussa Keba, moi un mot pour l'émission Oyopé pour la chaîne Nabiso Bonganya Média. En tout cas vraiment Bonganya Média. Non senti nga na ba yo ko na micro no da bo mo chang posa na yima na ga micro. Na oti ke le micro ça. Na ba émission so mo ta micro. En tout cas yo mo pe na ebio Karine. Nous sala ba émission na yo da suivi et puis Bonganya. En tout cas félicitations na mo na ga matos quoi matos vraiment les gens sentim la qualité quoi qualité mogoza des qui toko fort c'est pas Eva papa pour Bonganya en tout cas félicitations na yo en tout cas na sepela nzembo nanga tango donc na leka trop parce que nzembo nanga faut ba yeba yango na Bonganya papa apo donc est certain na quoi papa apo
Merci. Il y a marche d'entraînement. Merci. On a la prochaine émission. Ouais, mais on a certain. Si ça souka ma puissance à Mikili, Emmanuel Lungaro, na PC certain na Alexis Ngangala, na PC certain na PDG Marcel Mutamba, il est grand du Kuba. Donc en tout cas Emmanuel Lungaro, na PC certain Venanga Ariba comment et puis bienvenue Maswangi, na PC certain quoi. Donc c'est ça. Monganga yoka babengi yo MSF balobi ozali Médecins Sans Frontières basi nyonso ata ya mabala se ayo pona yo die pas de différence entre jeunes filles et vieilles femmes pona yo die pas de différence entre femmes noires et femmes blanches. Monganga yoka babengi yo grand chasseur balobi ozali Médecins Sans Frontières basi nyonso ata ya makwela se ayo. On a un match d'entraînement nakobeta plan mo Kalamba donc Ndezio ya makambo Ndezio ya bolingo Ndezio ne bandeli ya bolingo mwanama kitisa se motema o tosala connaissance maloba manga ya nganga kitisa se motema o umela na bolingo ne bandeli ya bolingo mwanama Ngidiza ze motema tosala connaissance maloba manga ya nganga kitisa se motema ho umela na bolingo ndezi yoko mona pamba ngobi yoko lulanga. Donc on a trop c'est ça. Puis c'est ça 43 89 93 26 253. On nous a Moussaki, Benga Tosola Kitoko, les chiens à bois la caravane passe Zoya. Donc peut-être on a combiné la Bossani. Nabi Gembala Simeroya, vous êtes belé, en tout cas, notre lingi, notre, nous pouvons linganga, bobenganga, pour moi conseil, et ça la Kitoko, les chiens à bois la caravane passe Zoya. En tout cas, et certes,